Shalom, shalom, ba maman. Nyonso oyo bolandaka mama bena. Na émission na biso tolobi, on l'appellera femme. On l'appellera femme na nosaki bino ke chaque jeudi. Torobanda vraiment kozanga te. Torobanda kolanda émission na biso chaque jeudi. On l'appellera femme. Pour olimbisa biso lelo, tosali tournage na biso. Ah, vraiment toza kwenzo moi été vraiment yango bozo kolanda mama makelele tout ça mais na lingi vraiment matoi na bino ezala sur moi ba bruit obozo yokate mais ezala sur mateya oyo tolingi to révolutionner lisusu ba mama nyonso oyo bolandaka biso. Alors na pamboli ba mama nyonso na Paris, ba mama nyonso na UK, ba mama nyonso obozo mi na Afrique esika nde esika ngunga to ngunga oyo ko kolanda émission oyo on l'appellera femme. Alors ba mama na ngai oyebi na tango oyo tozokende nango na yaka tango nyonso ko révolutionner bino batango oyo tozokende nango eza batango moko fo senga na biso tozwaka ba initiative moko ya malamu mpona ko sauver ba famille na biso ko sauver baninga ko sauver mboka na biso ko sauver entourage mboka yo zwami ofandi koluka ko sauver yango kozwa initiative ya malamu na ndenge ebele. Alors na ndenge ebele mingi na lobakango surtout mingi na nzela ya prière parce que toyebi prière nde ezali likolo ya nyonso parce que prière ezali number 1. Donc son prière liloba na nzambe na nyonso tokoki kosala eloko moko te ekoki kotambola. Alors yango toyaka na émission oyo on l'appellera femme na chaîne na biso Sentinelle TV 1 chaîne ya référence oyo ezali koya kosunga biso mpona kotelemisa biso kotelemisa kondima na biso vraiment tika kimia na nzambe elanda bino na message oyo nalingi korévolutionner bino. Alors bamama na ngai nayebi ke biso basi nde tozwaka ba initiative ne nauti koloba awa tala mboka na biso bandeko na ngai Sentinelle TV tolobaka ezali Sentinelle ezali sinzili muto oyo azako mona mabe e oyo ezako ya oyo ezako sala mabe aye pona kokebisa bato ndenge moko nzamba pesi so fardo wana mokumba wana yakoba ko averti bino toza ko se sacrifier toza na makambo ebele ya kosala mais souci wana elati biso fardo wana elati biso yango bomona ka biso tango nyonso tout toza ko se sacrifier komimela bino ba message. Alors ba mama na ngai nayebi biso nde tobotaka biso nde tozwaka zemi pendant 9 ans biso nde tomonaka pasi na makambo ebele biso nde donc fonduma ya ndako ezali biso ba mama fonduma ya makambo nyonso ezali biso ba mama oyebi na mboka soki ba mama batelemi makambo pe telemaka na société na église do makambo presque nyonso soki mwasi atelemi makambo nyonso etelemaka mais toza komona mwasi aza kotelemaka na ngambo oyo ya mabe mwasi azozwa initiative kaka ya mabe po tomona vraiment basi oyo batelemi na ba initiative ya malamu ya kosauver mboka ya kosunga baninga mosusu eza vraiment rare. Même na ba mateya ya ko édifier batu ya ko lendisa baninga mosusu eza penza eza vraiment te mais okomona basi baza kokende kaka na ba église ya lukuta bazokende kotonda na ba église ya lukuta na mboka na biso basi bazokende ko soutenir bokonzi ya lukuta ya assassinat po bazolia mbongo soko tali na ba musique na biso na culture na biso na YouTube na biso na Congo basi bazokende kaka kobina bolumbu bazokende ko soutenir kaka makambo ya mabe makambo ya malamu tozomona penza basi te. Alors soki tolobi to sala sondage na 100% 80% ya basi baza toujours na ngambo ya mabe. Donc peut-être 20% nde tokoki kozala na côté oyo ya malamu oyo toza kosalela mais tala écart wana mais biso tokoki kolemba te na chaîne na biso Sentinelle yo mpe koto ozali mama kolemba te na grâce nzambe atie kati na yo na ngolu nzambe atie kati na yo koluka kotelema mpona koyeba kozwa initiative mingi nalingi koyeba kobeta sete bandeko na ngai proverbe 30 ya biso mingi. Alors surtout biso toza na diaspora oyebi tango toza na diaspora bandeko na biso bamama totiaka matoi na biso mingi na mboka oyo biso touti bible meme ezolobela biso yango tozomona bandeko na biso meme na kati na bible ba Esther banani tango bazalaki mpe na mboka mopaya mboka na bango tango ezomaki na baproblème bakotaki bazaki kokota ba jeune kolela tango nyonso tu ba émission oyo tango tango toyaka kolobela bino tozoya kolobela bino eza pona esengo te mais po eza pona souci po biso toyebi ke toyebi solo
mais oyebi soko oyebi solo ozomona ndeko azokende esika wana eza na libulu azokende mpona kokweya esalaka pasi oyebi ke par exemple napesa exemple mwana mobali moko baza na malade ya sida mais yo oyebi ke aza na malade ya sida sikoyo oyebi azokodrage bana basi moko boye babasango mpo oyebi bango oyebi esalaka pasi oyebi mwa mobali aza na sida mais babaso bayebi te azokende kokufa mais soki oza moto ya motema malamu okoki koaverti moto ata moto wana ata mosusu surtout na biso basi kotambusa komona yango ke nga nalingi mobali na nga peut-être eza baza contre bango baza contre nzoka yo oza contre ye te mais ozolakisa ye bolingo na yo mpo oyebi ke mwa mobali wana azali atteint na maladi oyo ya HIV mais yo ozali koluka koprevenir ye ntango mosusu ye akokanisa te yo oza contre ye peut-être olingaka mobali yango nzoka ozoyoka mawa susi na ye ndenge moko nde biso lelo baémission tozoya bamama na nga on l'appellera femme tozoya toujours korévolutionne bino ntango tozoya kolobela bino ke likambo eza boye tala bamusicien na biso bakoti na bakisi tala mboka na biso efandi na kati ya bakisi bandeko na nga bongo sikoyo mboka mobimba ezala bato basalaka théâtre ezala bamusicien ezala bapaster bango nyonso bakoti na bonganga bakoti na bakisi bongo boni tozoluka kosikola mboka ya ekosikola malolenge nini bapaster moto ese elali bandeko oyo batelemaki bagénération ya kala oyo batelemaki mpona kosalela nzambe basi balali mpo monde de ténèbres monde ya molili ya baokitisme ya magie esi efandi sikoyo bandeko na nga totelema toloba te yango bamama bena na émission na biso tobaka on l'appellera femme nazoya mpona korévolutionne bio bandeko na nga bamama na batemps oyo mboka na biso eza koprépare makile tanga tolinga te makile kotanga po ese bandi déjà botala kaka na bavideo na bayoutube oleka botala déjà na mboka na biso makile bandi deya kotanga bomoni meme video moko baoti kotumba chasse au rwandais ebandi nayebi te soki okoti na site na biso na Sentinelle TV 1 bokomona deya chasse au rwandais ebandi deja bakomi kotumba bakomi kozongisa c'est-à-dire eza basigne ezolakisa biso ke tobondela te makile kotanga mais biso nde sikoyo bana na nzambe tochange lolenge na biso ya kobondela bandeko na nga bamama tochange façon na biso ya kobondela eza na bato mosusu bazoloba ifo tobondela mpo kimia ekota na mboka bandeko na nga motu oyo atelemi aza na pouvoir alingi kimia te azopelisa moto sikoyo bino bokanisi kimia ekozala te bobo tochange priere na biso ke kimia ekozala te biso nde efo tobondela mingi bamama na nga na diaspora wape epai ozwami ke na makambo oyo ekosalama nzambe epargne baoyo ye na kati ya bible esalamaki nzambe ntango amonaki bana na israele bitumba ekosalama makambo esalama ayebisi bango alobi boboma taba bozwa makila botia na baporte na bino afin ke terminator akoya koboma ntango akoya soki amoni basigne makila na baporte na bino akoleka ake na baporte oyo makila ekozala te c'est-à-dire quoi eza signe aside oyo nzambe apesaki ndenge moko bamama na ngai na émission bozolanda ngai mama bena na pasi na motema bandeko na ngai batango tozokende makila ekotanga lisusu makila ekotanga tomata tokita makila ekotanga me ngai na yo sikoyo totelemisa mabolongo na biso afin ke bainnocent baoyo ya nzambe ayeba koepargne bango bafamille na biso barelation baoyo nyonso génération etondi na bakisi etondi na baokitisme nzambe aleka koelimine na bambuluma nyonso ekoleka nzambe aelimine bango bandeko na nga yango nde naza koloba awa tochange priere c'est-à-dire na makambo nyonso ekosalama Kabila Kangambe na bato baza kosoutenir ye na bato baza kolia mbongo na bato oyo baza benga bakulabo oyo baza kodétruire ntango epe na nzambe ezokita ekende nde kotouche bango oyo biso tovize nde bango toza kovize bakolabo bato nyonso baza kotrahi pasi oyo bazolia mbongo bazozala meme na susi na bandeko na biso te oyo bazokoboma bango baza na susi ya peuple te baza na susi ya mabumu na bango alors ndeko na nga mwasi mama na nga ozwami na diaspora ozwami wapi susi oyo ezala susi oyo ngano tolata yango po toyebi ke makile kotanga ebandi mpe kotanga ebanda mpe etanga mpe me ezokontinue toujours mais nzambe na ta tozokende nango bandeko botala basigne même eza na bamusicien mosusu oyo baza kodévoile basekret bandeko bazodévoile yango na makasi na bango te eza na puissance moko oyo ezotouche bango mpo badévoile babimisa misala wana meme bandeko mosusu oyo tozomona bango bazoloba
omona ata so ayambi ne Yesu te mais ezosenga ke basali na nzambe mpo bakutana na bandeko wana bayambisa bango Yesu parce que bango nyonso na minoko na bango ata bazosimba bakisa ata bazosala baokritisme na bango oyoka kaka o Yesu oyoka kaka o Yesu, c'est-à-dire Yesu aza likolo na nyonso ata basimbaka bakisi na bango ata mais bayebi ke Dieu existe, Jésus existe, bayebi yango siko à combien plus forte raison ngana yo tozalaka déjà na Yesu. Il faut toyeba ke toza na power koleka batu wana toyebi na mboka na biso na Kinshasa mutememi Congo Kinshasa ememi révolution ya makambo ya Nzambe na Congo Brazzaville na Angola na wapi mais so otali génération na ememaki réveil lelo bamusu bakoti na occultisme lelo bakoti na magie yango ozomona occultisme magie bana basi bakomi na bavoiture makambo ebele bakoti nango na mboka na biso mpona nini vie ya prière elali yango soki vie ya prière telemi na mboka Congo misala na bango na ekozala paralysé meme bangando ebimi ekozala paralysé mais sikoyo misala molili emati likolo mingi vie ya prière ya bato nyonso elali na se parce que lokoso ya mbongo lokoso ya kozwa lokoso ya bandako tozala bagrand tozala boye mais ngana yo nalingi napesa yo verset moko ntango na bandaki kotanga verset oyo bamama eza etushaki ngai mingi etushaki ngai c'est-à-dire ntango nazomédite vie ya mwasi oyo Abigail nalingi ngai na yo mama na diaspora partout ozolanda émission oyo ngonga tongonga nalingi totanga ngai na yo verset oyo mwasi oyo Abigail tozwa ndakisa ya mwasi oyo Abigail nakoki kobenga ye azalaki une femme ya distinction azalaki une femme azwaki bainitiative ya bien mpona kosauve soki okamati Bible na yo okotanga na 1 Samuel chapitre 25 verset 1 tanga ngo nyonso donc mama tanga verset wana nyonso tout mpona kozwa mangonga ya kotanga te na komeka toujours ko raconter pe histoire parce que na kati ya histoire ya Abigail oyo Nzambe aza kolobela pe yo aza kolobela pe nga parce que biso pe tozwami na basituation na bamboka na biso na bafamille na entourage na société toza na baréalité toza na baproblème oyo tozoleka nango mais ntango natangi Bible na 1 Samuel chapitre 25 verset 1 natangi nyonso place etushaki nga mingi ezali verset 18 à 19 na kati ya histoire ya Abigail oyo bapesi biso lisolo moko Abigail na kati ya mboka wana azalaki na mobali wana azalaki motema mabe mobali na ye Nabal azalaki mobali moko ndenge Bible ezoloba tanga ngo mama bongongo eza te balobi mobali wana azalaki motema mabe makambo mabe mais roi David azalaki na baserviteur na ye mobali wana mpe azalaki mpe na baserviteur na ye na mwasi na ye eboyebi Bible eza koraconte biso basali ya David bazalaki na mboka wana bazalaki kolesa banyama bazalaki na bibele na bango bazalaki na bacheval alors na bacheval oyo ntango baza kolesa tu bazalaki na ndeko na mobali ya Abigail wana na basali ya Abigail bazalaki bakreaki comme familiarité bazalaki bien bazalaki na relation ya malamu tout ça mais ekomaki moment moko ke basali ya David bakomaki na moment moko ya sécheresse na nzala il fallait bakende au secours pour mobali Abigail na Bible ezobisa biso ke azalaki mpe mutu ya mbongo azalaki na richesse mais na ekomaki ke bakomaki na nzala esengeli siko bakende au secours epa na mobali Abigail mpo asunga bachevaux na bango mpona kolia na bango moko mpe mpona kolia mais ntango David atindi basali na ye bakende mpa na mobali oyo Nabal mobali oyo azwaki décision aboyaki alobi David nani otalaka mokonzi ya mboka mutu moko po aza patron na mboka wana aza na mbongo ebele aza konie David aza nani alinga meme kosanti bokonzi ya David temekea makambo mabe motema mabe makambo mabe aboyaki kopesa meme biloko ya kolia koyamba meme basali wana aboyaki e basali na David bamemi sango wana mpa David babi ntango okeye kuna en tout cas aboyi koyamba biso ayambi biso malamu te David alobi kwa alors lokola aboyi koyamba bino nazozwa siko bokamata baepe bokita sikoyo bokende koboma ye na banyama na ye na famille na ye bokende kosakaje bango ka ndenge baosakaje biso lelo na mboka na biso Congo toza biso bato ya valeur te koboma bande ebanda basi koviole nde koviole bamama bino mo bozomona mais boyo kaka lisolo
c'est mieux au rotanga yo moko osili solo oyo okomona make passe na motema pe moi si azwaki initiative et mokonzi azwi décision mpona kodétruire kobebisa mwasi aye kozwa initiative yango nalobi bamama biso nde tozwaka bainitiative oyebi na kati ya bandako bapapa bazalaka na bakota mosusu alere omona likambo mosusu ozosala papa koyeba yango te yo ozosala yango mpona bien mpona kosauve tozalaka na bana na ndako tozalaka meme na makambo mosusu oyebi à travers yo okosauve mobali na yo à travers yo okosauve bana na yo nga na koloba eza na makambo mosusu soki nzambe atindikaki nasala meme mobali na ngai nasinyalaka ye te na kosala yango parce que nzambe atindi nga nasala et bible ezobisa biso oyebi ke mwasi Abigail aye kozwa décision avant azwa décision motravailler na ye nde amoni basali ya David wana bazoya baye na kanda tututu bazoya mpenza na bamangenda na moko bakaye mpo baboma mais na travailler na signalé Abigail ntango amoni ndenge wana ayebisi meme mpa mobali na ye alobi bible elobi akamati bachevaux na ye azwi batravailleur na ye atie biloko ake kokutana na batravailleur ya David wana sans même ayebisa mobali na ye surtout soki otangi na 18 na 19 obandi na 18 na 19 bible ebi ke Abigail azwi initiative azwi bachevaux azwi travailleur na ye na biloko akei sans ke ayebisa mobali na ye parce que boyebaka mobali wana aza moto ya mabe makambo mabe so ayebisaki makambo elikaki esimba te akei na kimia nyonso mpona nini ake mpo asauve mobali wana mpe asauve batravailleur mpe asauve mboka wana asauve mpe batravailleur oyo bazalaki na ye c'est-à-dire nalingi kobimisa leson moko mama na nga bisika biso tozwami tozala basi ya initiative ya malamu oyo tokoki kosauve mboka na biso ezosala nga mawa mpe pasi mingi ntango nazomona basi baza na parlement na biso ya Congo bazokoka meme koloba te biso na mboka poto na diaspora okotouche mwasi te mwasi aza intouchable mwasi okoki kotouche ye te mais na mboka na biso na Congo mwasi akomi papier génique mais naza kokamwa baso baza na parlement bazozwa meme courage ya kodéfendre te mpo mwasi batouchaka ye te mwasi esika balobi mobali akokoma te mwasi akokoma mwasi balobi esika bato bakotaka te basi bakokota mais botala basi na biso ya Congo bakomi corrompu na bambongo ya bamiete mpo batonga bandako mpo bazwa bozwi nayebi te bozwi yango ntango bakokufa soki bakokota nango na basimitiere nayebi te yango makambo eleki na baninga mosusu ezopesa biso mayele te eza koensegne biso te yango bamama na nga na on l'appellera femme nalingi nga na otoso bainitiative ya malamu oyo tokoki kosauve mobali no akoza motema mabe akoza makambo mabe mais na prière na yo okosauve malgré que soki tolandi lisolo wana ya Abigail tellement que nzambe amonaki Abigail azalaki mwasi moko fidèle mwasi moko malamu na suka bomaki mobali wana akufaki nzambe ayaki kopesa Abigail mobali oyo ya roi apesaki azala mwasi akoma mwasi ya mokonzi parce que azaki na un bon cœur azaki na motema malamu motema ya kosunga yango batao tozokende tozoluka basi oyo ya mitema malamu basi oyo ya hypocrite te azolakisa na malobaki aza malamu me na kati ya motema tu motema eyinda nzambe azoluka basi oyo ya mitema sincere ke soki ayoki ndeko ne mwasi azobela esali ye pasi ake na hôpital akuti bandeko mosusu akomi kolela neti na place na ye ake na prison azomona bandeko mosusu ekomi yango na kamwa ata mosusu bato mosusu babaka moko batiaki komata bi proverbe yo ozokota makambo yango eza makambo non omoni makambo mosusu ko ya bato mosusu soki te oza na fardo na olinga motani yokamata mo na pasi te okokota makambo wana il faut kota yango bien aimé mama na nga place ozali soki omoni likambo wana kesengeli fo kota yango mpona kosauve ata moto wana aza famille na yo te mais ntango ozokota mpo osauve yebaki ozosala quelque chose ozosala fondement moko boye nzambe akoyeba kotika yo te nzambe akoyeba korécompense yo yango tozomona mingi ya basi baza toujours ya kolala na ngongo bazoboma bandeko na bango na Paris kotoloba te na Belgique kotoloba te na Londres kotoloba te wape pa toloba te basi bazokota na kati ya distraction na baboîte na musique bamiziki yango mpe bazoyebisa bino botumba ba-DVD nyonso tu mpo eza ba-DVD oyo baza koamfute bino baza kobebisa bino me bozoyoka kaka te yango wana vraimen bandeko mosusu omoni ntango toopesa bandeko conseil
conseil ne ekotaka te malamu okutana na likambo ozwa likama nde siko conseil ekokuta o malamu mpo na conseil ntango baoconseille yo mama kolanda miziki oyo te mokolo mari de nde kokota yo efandeli yo obengani yango ti ezokende te nde okolapo bi aya solo miziki oyo na kolanda yango lisusu te etango bamari de nuit bamakambo ebele ezokota bino bato bazosufri sikoyo eza nini bapaster okomi koya paster bondela mpo na nga paster makambo bo ezobonga te paster yo moko oza ndoki na vi na yo yango bamama na ngai on l'appellera femme na ye korévolutionne bino tolongwa na kati ya distraction batango tozokende bandeko na nga batango tozokende eza ntan moko ya molili eza ntan moko liloba na nzambe elobaki bible elobaki tokomi komona basini moko eza kokokisama lamuka na pongi longwa na distraction ozalaki na 20 ti lelo oza na 50 ozaka na vie ya musique ozaka kolanda bamusicien okokozwa décision te ozaki na 20 okomi lelo na 60 ozokontinue kaka kosimba bakisi okoki kozwa décision te bato bafandi na bato bakisi bazokodévoile ke kisi eza malamu te me ti lelo yo ozofandaka na kati ya bakisi yango wana bana na nzambe bamama na nga tosala keba mpo bato oyo baza deja na ngamba molili bakomi koya koampeshe biso baza koya koampeshe bino mpo bino nyonso bokende kote moko eza kwaso moto alingi ye kokota lola te ayebi kende kokota na nga lola te alingi mpe akende ye moko te alingi akende na bato nyonso ndenge moko lelo oyo tozomona Hippolyte Kangana alingi kokufa ye moko te akokufa na entourage na ye ayebi yango ke soki akufi te akokende na CPI soki akende na CPI te bakobete masasi kaka na bagarde corps na ye wana sikoyo mpe na bango te mpe baza bato okitisme baza bato ya magie bakokende bango moko te makile ekotanga bainocent mpo na nini lokoso bazolanda lokoso ya mbongo kolia malongo eza te nini eza te alors mwa basango baopesa bango yango wana alors comme lokoso ntango eza lokoso eza kososo ozokwakela ye okwakela ye masango okokufa alors bato oyo bakokufa liboso na biso bandeko na nga soki tomoni bato mosusu bakufi esala biso mpasi te mpo nzambe azokisa epe na ye na congo aokisa epe na ye mpo na kodétruire biso siko fo tobondela mingi bamama na on l'appellera fa afeke nzambe ayeba koepargne baoyo ye nzambe ayeba koprotege baoyo ye likama ekokweya makambo ekosalama me nzambe aepargne oyo ye tokomi preske na suka soki oza na bakestion oza na mituna na émission na biso oyo obanda kolanda yango chaque jeudi banimero ya mama beneza wana benga okoki meme kosala initiative na yo 2 mama 3 mama bobandi intercession bobandi kobondela bozobondela mpo na mboka mpo na vie ya bato mosusu bokozala 2 3 soki ozoluka mosala neti denema na oto te bamama mosusu baoluka kaka anganzama na église azwa baposte mais non okocreye mosala oluki ndeko moko bino pete bozalaka na telefone mibale misato mpo na batelefone yango mpe baconférence surtout baprie baconférence oyo oyebi te nani nani oza na kati ya conférence soki na kati ya baconférence baza koankute bino mosusu azoyeba basekre makambo ebele nyonso wana ignorance okoyeba mutu oyebi ke mama bena tozalaka bien na ye tocreye tosala mwa mosala na biso topriaka mpo na mboka na biso c'est ça tant oyo tookende yango ekomi ta ya mbulungana alors comme ekomi ta ya mbulungana priere nange ezali ke mama telema mama longwa na pongi tobunda mpo na mboka na biso nzambe apesa biso toza na force oyo eleki babombe atomique lelo soki makambo oyo bazorenye na bakisi makambo ebele parce que bonzambe na Congo eza ya kolala mais makambo nzambe akosala na Congo ekotinda bango susu bakota na crainte na nzambe po bible elobi Anania na Safira ntango bakosaki nzambe na kati ya église bakufaki si place crainte na nzambe ekotaki ne moko na Congo bango moko bakozonga na molongo bakozongi makambo bamona na Congo bakozongela nzambe nano bazongi te makambo esalama na Congo bango moko bakobanga nzambe bakozongela nzambe vraiment kimi ya nzambe ezala bandako na bino na babana na bino totelema tolongwa na pongi tobunda mpo na bafoye na biso bana na biso baréalité mpo victoire toza nango na maboko puissance toza nango na maboko nzambe apambola bino à la prochaine occasion wana bozalaki na mama Bena bamama Nelly na Paris mama Rita oyo toza ensemble na moisson mondiale na Paris bamama ya Germanie mama Mapasa bamama boza epai na epai bozwa bainitiative toza na Jésus toza na puissance toza na nyonso na maboko na biso donc toza na vie mpe toza na nyonso na maboko na biso mama Pierrette nabosani yo te mama Betty mpe nabosani yo te totelema avec Jésus nous
vainqueur avec Jésus, toza na espoir avec Jésus, toza na nyonso. Femme, place aux Zwami, wape pai, bino pe boza na parlement, beaucoup fait limbongo. Ka mbongo wana nde kokunda bino. Soki bobonga mite bozongi côté